Désormais, bolanda biso awa. Ito monene 3W. Le Nazaréen. Bolanda biso awa. Tobi basantu awa. Basantu ya kuna esute awa. Tobi basantu kuna te pour confusion eza. Badi basantu bolanda biso wapi. Na okate basantu la biso wapi awa. La 3W. Le Nazaréen. Akotika tifa tifite o. Bongo bana le Nazaréen. Totika kolode. Mamae du nouveau à Kinshasa. Reconnu par son professionnalisme dans les domaines de pressing de qualité supérieure, Kolata échangé et Sika. Voici à présent des différentes boutiques Papa Sola, habitants de Kinshasa. Le monde d'habillement est à votre portée. Vous y trouverez les costumes de haute gamme, des chaussures de haute qualité, hommes et femmes. Nulle part ailleurs qu'à la boutique Papa Sola. Homme d'État, ministre, député et autres. Olingo Ngenga, Olingo Tanga Mafuta. Nulle part ailleurs. Nous sommes situés à l'ancienne galerie présidentielle en face de l'ambassade de la Belgique. Vous trouverez la boutique La Bourgeoisie et la boutique Superlux Papa Sola. Retrouvez-nous encore au couloir de la nouvelle galerie présidentielle, la boutique Superlux Papa Sola. Na Papa Sola Kolata, kitoko baboya basamwa. Témoignage événementiel Ava et raconte de Yaoundé. Le révérend pasteur Pierre Okanjo de la RDC, ex-sataniste chevronné, chef supérieur des magiciens Zone Afrique et collaborateur accrédité de Lucifer, vous parle de sa vie dans les ténèbres et ses pratiques occultes sans Jésus-Christ, sa délivrance et dévoile la différence entre le Jésus de 12 ans et le Christ à 33 ans. Il est puissant. Mesdames et messieurs, votre problème mystique verra enfin la solution. C'est du 9 au 15 août 2010 à partir de 15h au temple Le Rocher de Gilgal, Van Tropicana, derrière l'office du bac. Magicien et diseur de bonne aventure. Vous ferez mieux d'abandonner le boulot, votre chef est dans la ville. Votre chef est dans la ville. Et bela bateau yo basala nzambe yo mona kana musala mo lili. Au mona je pense que mona ba film mona penza bango ebele. Est-ce que na bo moto penza le rotala ka bango lelo le rozotala ka bango et ça la kondeni le bela koni okuta pena basala nzambe okuta kana monjana. Est-ce que ti lelo bazali ka et ceux qui tozana sans pasteur peut-être 10 kaka nde nzambe. Opesio mutuka jipe yango wana. Vous allez qui na éviter ceux qui conseiller rapprocher à Lucifer. Bon, du fait qu'on y makamuli kakuna. Pourquoi pas maintenant qu'on sauver au lobby à si il y a 100 églises dans le monde au bazobon de la 80. Ils ont Satana 20 ils ont Nzambe pour lobby diable azala qui na liste na ya simino que non l'église au beau combattre. Alors du fait que kutana ba pasteur wana kuna oye o bandi d'ailleurs yo moko lobi ba proposer yo mbongo ba proposer yo ndako mutuka pour na ko faire taire yo témoigner mais aussi continuer ko témoigner pour la sa grandeur en Nzambe. Pourquoi ne pas citer leur nom? Papa le biker il y a le balo quoi Jésus le balaba parabole papa azo mesala ko le balaba flash au prophète de la nation. Moi c'est azo sambela na mangembo
Et azali kosambela mangembo pe azosambela na CFMC ya maman Olangi mais ko témoigner te parce que soki ko témoigner bato mingi ba okima ba église na biso. Tumbaki Coran pe pasteur pas tomber Coran pe ayebani pasteur pe prophète pe de la nation ayebani na okiko zana mbanda sérénité sirène azana somo nanga yango tozo senga bato balingi ba produire ba élément ba CDZ belé photo la kisabino bato balingi ba produire parce que bato bazo ko benga partout bazana pour ça bazwa témoignage wana bazwa élément na ya ba stade bisika pasteur Piro Kendaka koloba de la part du Seigneur. Producteur yum to ala mbongo soutenir musala nzambe benga na ba numéro ka kozomona nezoleka wana soit na numéro pasteur Piro soit na numéro ya les Nazaréens okozwa tokoyokana na pasteur Piro pour que c'est dana epanza na monde entier pas aussi kaka contexte autopesi wana mais aussi na ba pasteur na so ndenge to mona Cameroun na neza ba pasteur basangani bango ne surtout na bomoko ba bengi pasteur Piro aya aloba de la part du Seigneur pour que peuple de Dieu ba pambola bino pe batposa na libanda bokoki pe ko sala biloka bongo bosangani bobengi parce que tokotaki déjà na ba démarche wana mais visa ya Schengen ndezo sala passe donc pour que ba pesa papa visa ndezo sala vraiment problème bosangana boluka lolenge ni papa koki pe akita sur le terrain pour que apambola pe peuple de Dieu batu bazobika malade ezolonga donc ba c'est des ébélés telaka la humble servant de l'Éternel aloba makamba lokutete ce bon moni vraiment na kiti bo sentir vraiment que eza vraiment makamba so. Bonjour et shalom chez vous, très chers fidèles téléspectateurs, vous qui aimez le www.lesnazariens.com, un site que vous édifie, un site de référence, un site qui vous donne la bonne humeur. La bonne humeur, c'est avec votre humble servant de l'Éternel, la sœur Tiffany Moko. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir d'être avec vous dans cette émission Témoignage. Témoignage, comme je vous avais parlé l'autre fois, je suis avec un invité, c'est un pasteur que vous connaissez aussi bien, c'est le pasteur Pierrot. Mais avant de présenter mon équipe, je demande à la régie de nous balancer un élément. Nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Potana motema elongiama wa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na ko. Merci, je pense que nous sommes déjà de retour et cet élément fait plaisir à celui qu'on appelle le docteur Alfred Kopessa, l'homme selon le cœur de Dieu depuis Paris. Ça fait aussi plaisir à celui qu'on appelle le pasteur Guilain Réma depuis Suisse qui nous suit. Je disais tout au début que je suis avec mon équipe. Sans plus tarder, à ma droite, je suis avec celui qu'on appelle Tonton Espérant Kassongo Mwana Maïl. C'est comme ça qu'on l'appelle. Sans plus tarder, il est de Hop TV, l'une des chaînes ici de notre pasteur Kankienza. Sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour Espérant. Bonjour Tiffany Mokoa, merci, je suis très honoré cette journée d'être invité à cette grande émission témoignage qui est beaucoup suivie à travers le monde. Donc nous sommes là, on va parler de tout et de rien avec notre invité. Merci beaucoup Fanny. Nathalie Kitoko de Les Nazaréens. Bonjour Nathalie. Bonjour Tiffany, la joie me comble de vous servir encore une fois. Donc pas trop de commentaires. Je vous dirais simplement de ne pas changer de site. Restez, on est là pour vous servir. Bon, restez branchés. Restez branchés, il n'y a pas de souci, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je pense que je pars directement présenter mon invité spécial du jour, en tout cas Bozela qui est.
Beaux à monter ma bio. J'en profite à l'occasion déjà, espérant qu'à son pour remercier en tout cas bateau tout babenga qui en Afrique du Sud, na Londres. Là je vois donc ça nzambo babenga qui na émission où il est qui babenga qui biso vraiment de tout cœur tolingi bino mingi bozo soutenir biso merci. Ba question na bino na so babenga qui retourna ke to retourna to bomba on te to retourna ngoma. Je suis avant de présenter mon invité spécial du jour, Tozali Namoto à quoi interpréter parce que je vous avais promis que je serai avec un interprète, il est là, il est aussi des Nazaréens, mais Aza héros dans l'ombre. Il s'appelle René Nsayi, à quoi il est en anglais. Bonjour monsieur René. Bonjour. Oui, bazo ni ngabayo katana mo anglais salutation. And today we will tell us what he has done for the devil and now how he plans to do things for God's real. Oui, sans plus tarder, je m'en vais déjà présenter mon invité spécial du jour. En tout cas, Boza vraiment donc Nesengoya Kozala sous son émission au témoignage, Pasteur Pierrot Okanjo. Bonjour pasteur. Bonjour maman Nanga. Je pense qu'aujourd'hui tu n'es pas seul, vous êtes avec maman. Yomoko présenter maman. Ouais, nazali ngai mon côté, oyebi na jardin d'Eden. Adam azalaki mon côté, azalaki na Eve pembe nae. Lelo nazali elongo na mama Okanjo. Today, as you see, I'm not alone. As in the Garden of Eden, Adam wasn't alone. He was with his wife Eve, and today I'm with my wife. Bato ba olkabai ba kombo maman. Oui, mama kombo nae, mama Chouchou Mianda Okanjo. Her name is Chouchou Mianda Okanjo. Menga na bakisaka kobenga ye a part kombo nae na benga kae libende ya moto. But I add to her name a iron of fire. Pointe ezali très difficile na niveau nazalaki mwasi mosusu andima kobala ngai. Because it was too difficult from where I was that another wife could marry, except to marry me. Basi nyonso bazali kobanga ngai balobi te wana za moto ya kobala na naye te me ya ndimi kobala ngai. All the wives were scared of me and they didn't want to be wedded with me. Merci, en tout cas, comprenez déjà que tout ça vraiment déjà de côté vraiment na ambiance il y a émission oh vraiment surtout pasteur je pense que babenga ki biso ebele na émission tout ça qui l'autre fois ba tuni ba question nous sommes allés un peu vite tous on a moi sima mukia bato ba kolinga ba yeba pasteur Pierrot Okanjo abandela susu azala ki nani. Mais lelo nako linga tokende malembe po te ba comprendre Pierrot Okanjo azala ki nani. But today I want that we may go slowly so that people may understand who was Pierre Okanjo. Pierre Okanjo azalaki collaborateur ya Lucifer, le diable Satan. Pierre Okanjo was a collaborator of Satan the Lucifer. Wanande azalaki nzambe na ngai, wanande azalaki na ngai, wanande azalaki patron na ngai. He was my God, my chief and my elder brother. Ezalaki ya koyoka mongongo na ete nga na ye tozomona na face à face. I wasn't just listening to him, but I was seeing him. Tozo tambola na ye elongo pe tozolia na ye sani moko. I was walking with him and was eating from the same plate. Donc diable Lucifer tozalaki na ye pendant 22 ans tozomona na tozolia ensemble. Lucifer the devil was with me for 22 years. We was eating together and walking together. Et pendant 22 ans apesa inga condition nakoki kolala ta mokolo moko te pe na lala kite. 22 years ago he didn't accept that I was getting sleeping and I didn't sleep for any day. Kolala na ngai loba na moi na kiti to na voiture mais na butu okoki kolala te. Unless during the day on the car or on a sofa. Yango na ibisaka ba Kristo mu Kristo oki konyo kwa mate soki ba Kristo bazonyo kwa ma parce que bazolala mingi. That's why I tell Christians that a Christian cannot sleep. If Christians are suffering, it's because they are sleeping too much. Et comment na mokanda Proverbe chapitre 20 verset 13. It's written in Proverbs chapter 20 verse 13.
moto nyonso oyo alingi pongi akokufa pauvre. Anyone who wants sleeping will die poor. C'est pourquoi ba Kristo mingi bazosambela nzambe me baza ba pauvre parce que bazolala mingi. That's why so many Christians are praying but are poor because they sleep too much. Secret ya réussite ya vie ya Mukristo ezande na butu eza na moite. The secret of success for a Christian is in the night, not in day. Prière ya butu ezali efficace koleka prière ya moi. The night prayer is more efficient than the day's prayer. Même ba accident nyonso esalemaka na moi eza filme accident nyonso leka déjà na butu. Even the accident that occur on the day, all them are planified in the night. Alors wana ndi azaki patron na ngai. Satan was my chief. Oyo atiaki ngai commandant patron ya 365 démons. And he established me a former chief sorcerer of 360 devils. Na dirijaki ba démons wana pendant 22 ans. I managed them for 22 years. Pour nini 365 démons? Parce que mbula mobimba eza na 365 jours ou 366 jours. Why 365 devils? Because a year has 365 days. Chaque jour eza na démon moko oyo azosala musala pona ko détruire via bato, surtout mu Kristo. Every day there is a devil that is acting to destroy Christians' life, especially Christians. Atiaki ngai ambassadeur ya ba sorcier nyonso ya Afrique centrale. He established me ambassador for all the Central African sorcerers. Ngai moko nazalaki ndoki pendant 22 ans. Myself, I was a sorcerer for 22 years. Soki na fandi na commune to quartier esika na kofanda ndoki akoboma moto te, il faut autorisation et utepe na ngai. Wherever I was living in the quarter or a downtown, no devil could kill any people unless he has been granted by me. C'est pourquoi bamboka nyonso nazo tambola nabenga bandoki baya koloka ngai. That's why wherever I go, I call devils to come and try to invoke me. Na tango ndoki akoya tozo kanga bango lokola bambisi. And when they come, we keep them like fishes. Atiaki ngai commandant patron ya 4 démons ya Mikuse. He established me like a chief officer of 4 short devils. Na monde entier ba démons na bazaka ka mine, baza 5 te to 3 te, bazaka 4. All around the world there are only 4, not 3, not 5. Na 4 ko nyonso cardinaux. Est, ouest, nord, sud. Moko na moko azawana na kwenaye. One to the north, one to the south, to the west and to the east. Nde ba démon oyo baza chargé pona kobebisa vie ya bato. And they are established to destroy human's life. Na lingine expliquer démon moko ya Mikuse. Bango baza Mikuse me mitu minene. They are short but have big heads. Na dirijaki bango pendant 22 ans. I managed them for 22 years. Moko diable alobi na ye bebisa kaka mopepe o bato baza ko respirer. One of them was established to destroy just the air people are inhaling. Siko yo motozo landa ngai. So you that are listening to me, nani akoki kofanda na mokili sanki a respirer mopepe? Who can live unless he inhale air? À partir mon peuple toza kotia maladie, blocage, échec, chômage, pauvreté, via limitation, célibat et combat. Makamonyo samabe batia kango na mon peuple. From the hair we distribute sickness, poverty and every bad things from the hair. C'est pourquoi Jésus a lobi na mokanda ya Jean chapitre 15 verset 5. That's why it's written in John chapter 1 verse 5. Yesu alobi soki na yete tokokoka kosala eloko moko te. That is why Jesus says, unless I've come, you cannot do anything. Mo pepe nyonso toza ko respirer na monde entier eza ya kobeba. All the atmosphere we are inhaling is bad. Via bato ebele eza kobebisama a partir mon pepe. Many people are getting their lives destroyed just from the air they are inhaling. Poete moto abika kaka soki azana Yesu ya solo. Unless one gets Jesus truly in his life. Na kati ya Biblia ba Yesu bazami bale. In the Bible there are two kinds of Jesus. Ezana Jésus a 12 ans na Jésus a 33 ans. There's a 12-year-old Jesus and a 33-year-old
Jesus. Po ete obika il faut ozala na Jésus à 33 ans. To be saved, you must have the 33-year-old Jesus. Démon ya mibale. yango tozosenga bato balingi baproduire baélément bacds ebele photo olakisa bino bato balingi baproduire parce que bato bazokobenga partout baza na mposa bazwa témoignage wana bazwa élément na ya bastade bisika paster Pierrot akendaka koloba de la part du Seigneur. Producteur yo mto ala mbongo soutenir musala nzambe benga na ba numéro ka kozomona nezoleka wana soit na numéro pasteur Pierrot soit na numéro ya les Nazaréens okozwa tokoyokana na pasteur Pierrot pour que c'est dans epanza monde entier pas aussi kaka contexte autopesi wana mais aussi na ba pasteur na so ndenge to mona Cameroun na neza ba pasteur basangani bango ne surtout na bomoko ba bengi pasteur Pierrot aya aloba de la part du Seigneur pour que peuple de Dieu ba pambola bino pe batposa na libanda bokoki pe ko sala biloko bongo bosangani bobengi parce que tokotaki déjà na ba démarche wana mais visa ya Schengen ndezo sala passe donc pour que ba pesa papa visa ndezo sala vraiment problème bosangana boluka lolenge ni papa ko kipe akita sur le terrain pour que apambola pe peuple de Dieu batu bazobika malade ezolongwa donc ba c'est des ébélés telaka la humble servant de l'Éternel aloba makamba lokutete ce bon moni vraiment na kiti bo sentir vraiment que eza vraiment makamba so. The second devil, diable alobi na ye bebisaka kamabele. The devil has established him to destroy the soil. Po moto nyonso oyo akelami na mokili, il faut anyata mabele. Because any creature must food the soil. Mabele nyonso ya monde entier eza ya kobeba. All the ground around the world is destroyed. Mokolo moko diable atuni ngai. One day the devil asked me. Po tango wana kombo na ngai ezaki Yusuf. By that time I was called Yusuf. Atuninga Yusuf mokili babenga kandengi nini ya français. He asked me, how do you call the word in French? Nalobaki na ye mokili babenga kango monde. I told him that we call it monde. Alobi koma monde na koma ki monde après ko koma alobi na ngai zwa de ya sukatia na ebandeli otanga. He told me write it. I wrote it and he told me to get the last DE and to put it in the front, and that makes demon in French. That means devils. Tango na zui de ya suka na tiena ebandeli na ye kotanga monde epesi demon. After having done this, I read and I saw that it was devil, demon in French. Alobi na ngai monde c'est-à-dire démon. And he told me that world means démon. Na ye ko comprendre ti na Yesu alobaki bato bandimeli ngai boza kofanda na kati ya monde kasi boza ya monde te. So I realized why Jesus said that you live in the world but you're not of the world. Ata moto andimeli Yesu. When one believes in Jesus, ata moto abatisami, even if he's getting baptized, ata moto asambelaka jenaka, even if he prays a lot and fasten, ata afandaka mikolo nyonso na kati ya église, even if he lives in the church, ata azali serviteur de Dieu, even if he is a God's servant, mais soki nano atiki makambo ya monde te, but if he don't release all he was doing in the world, makambo ya monde eza masanga ekobo lokuta muyibi escroquerie makambo nyonso wana ata oza serviteur de Dieu nano otiki makambo wana te tokokanga yo na monde ya ténèbres. Those things are adultery, stealing, beer, and all those that are attached to the world. Whenever you practicing those things, you won't be free from our attacks. C'est pourquoi on dit basari anzambe ebele abanda ministère kala 20 à 30 ans église école à kate. That's why you see so many God's servants that have been serving Lord for so many years, 20, 30 years, but the church don't go forth. Diable alobaki nanga mokolo moko alobi Yusuf. One day the devil told me, Yusuf, omoni croix ya Jésus. You see Jesus cross. Soki croix ya Jésus etelemi ezali addition. Soki koyi na mopanzi eza multiplication. When the cross it stands first, it's addition, but when it collapses, it means multiplication. La croix ya Jésus division ezalaka te, soustraction ezalaka te.
But on Jesus' cross, there is no subtraction, no division. Alors soki moto aza na Yesu azobanga azotambola sembo obandi eloko muke après quelque temps bato bakosutuka ye munene église obandi yango dans 2 ans 3 ans okosala 4 cultes soki oza na Yesu. But when someone believes in Jesus in reality, whatever he will do will go forth. If he starts anything, it will go bigger. Even if he start a church, the church will increase. Demo ya misato. The third devil. Mosala na diable alobi bebi sakaka mai. The devil established him to destroy water. Mai nyoso ya monde entier eza ya kobeba. All the waters around the world are destroyed, poisoned. Nani akofana na mokili sanki a utiliser mai? Who will live unless he use the water? Mai nyonso, ata rivière, ata ebale, ata océan, ata la mer, ata lac na se ya mai. Bandako eza kuna pe bato bafandi kuna. Whatever water it can be, the sea, the rivers, under them there are people living there. Nde bato bobenga bango esprit des eaux. They are called water spirits. Mosala bango kobebisa mai pona kobebisa vie ya bato. To impoison water and to destroy humans' lives. Et demo ya mine mosala na e diable alobi bebisa kaka moto oye ba mama balambelaka. And the fourth devil was established to destroy the fire with whom ladies cook. Ezala meme resho makala koni oza kolambela soki na ndako wana Yesu ya solo azali te. Akwamvute moto wana moto nyonso akolia biloko bakolamba na moto wana akokufa pauvre atoza mwasi kitoko mariage kozala te. It may be a stove, charcoal or wood, whatever thing you cook from them. If you don't have Christ, you will not go forth. Avant ete apesa nga ba grade nyonso wana nasalaki 3 jours na kati ya libumu ya nguma, après 3 jours nguma sanzi ngai. Before I get that level, I did 3 days in the boa womb, and then the boa vomited me. Après kosanza ngai nake kosala 3 jours na se ya Fleuve Congo, nake kosala mariage na sirene wana nde azaki mwasi na ngai pendant 22 ans tobota kinae bana mine 2 garçons 2 filles et il lo bazana se ya mai. After that, I did 3 days under the Congo River. Oui, merci. Je pense que papa ça les alliés juste à résumer dans l'autre fois à résumer on a moins minutes pour que bateau balanda quitter base à la page pour que perception moyen to sauter to kende. Maintenant mutuna nanga ezali boy papa. Ozui kozwa ki plutôt kindoki wana wapi. Ezala ki na nini na occasion nini pe nani apesa ki yango. Isolo eza molai makasi me na ko résumer yango na mukuse po bandeko oyo bazolanda ba comprendre. Na monde ya ténèbres soki na kota ki na monde wana na lukaki te na kota kuna. Mais eza na makambo mibale oyo ekotisi ngai. Ya liboso eza kozanga Yesu. Moto soki azangi Yesu. Diable na gouvernement na e bakosala na e lolenge balingi. Yes, it's a long story, but I'll do my best to summarize so that people may understand. First of all, I entered in the world. Yes, it's a long story, but I do my best to summarize so that people may understand. First of all, I entered there because I didn't have Jesus. I didn't have Jesus. C'est pourquoi naza koyebisa bandeko bazolanda biso zanga biloko nyonso na vie na yo kozanga Yesu te. That's why I'm telling all the people that are listening to me, you can like everything but don't like Jesus. Babotola o bandako, babotola o mibali, babotola o mituka, babotola o mbongo, mekotika babotola o Yesu te. People may take off whatever you may get, but don't let people take off your Jesus. C'est pourquoi mokanda ya 1 Jean chapitre 5 verset 12 elobi boy oyo azangi Yesu aza mokufi mais oyo azana Yesu aza na bomoi. That's why it's written in 1 John chapter 5 verse 12, whoever would have Jesus is alive,
but the one who don't have Jesus is died. eloko liboso nakota ikuna pona kozanga Yesu parce que j'étais musulman de naissance. First of all, I entered there because I lacked Jesus. I was a Muslim. eloko ya mibale pauvreté. Second, poverty. Diable azwaka bato mingi pona pasi. The devil gets so many people because they are suffering. alobaki na ngai bo envoûter bato surtout ba Kristo bazala ba pauvre a partir ya pauvreté moto oki kotika Yesu atiki losambo akie koluka ba marabu. And he told me, do whatever things so that people may be poor, especially Christians, because when one is poor, he will go and look for richness, whatever you can get it. A partir ya pauvreté moto akoiba, ako escroquer, akoloba lokuta, mwasi ata asala kakindumba ekobote, pona pasi akoteka nzoto. Because of poverty, people will lie, will steal, and a girl, because of poverty, even if he wasn't a prostitute, he will go and sell his body. Pauvreté eza eloko mabe kolekata kindoki. Poverty is worse than sorcery. Nabotamaki na libota ya ba pauvre. Suite ya pasi nde monde ya ténèbres ba récupérer kingai. I was born in a poor family, and because of suffering, the darkness world got me. Oui, merci papa. Je pense que ozo leka likolo na ni panto kota na mozindo to iba pour que na pesa pe moi na maïle donc tonton espérant na Nathalie Maloba bazana ba question na 50 questions. Na habité sur Nathalie azana combien? Mais il y a déjà 50 questions kana makambozo ba. Ozo kikindo kina loko kolia. On a vu ezali pauvreté na kozanga isu tetinda ki o kende ko donc disons o kota na monde wana. Ezala ki ne loko kolia to pe ezala ki na livre basimbi sakio to ezalaki na ebité na circonstance nini pe jour ngo ezalaki ndenge nini bato bayeba pena na muzindo ezalaki na neloko kolia question na ngwana po mwana mayele pe azwa tonton espérant. OK, merci maman. Lokola na uti ko yebisa yo ke ezali masolo milai comme tozali na télévision moyen to kundola yango nyonso ezate mena ko expliquer pour ete bato ba comprendre. Thank you my sister. As I've just said, it's a long story. I cannot go so deep that you wish, but I'll do my best so that people may understand. Ezalaki na moi un jour. It was in the day. Na 1977. In 1979. Na mboka Kisangani. At Kisangani. In DRC. Pasi elekaki. Tozola la banzala. Eloko akoli ezate. There was so many suffering. We were fasting without wish. Tosalaki 2 jours nanzala. We did 2 days fasting. Alors après 2 jours nalamuki nzala ikanginga makasi. But I was so hungry. Navandi libanda elongo na famille mobimba. We were sitting outside with all the family. Ndenga inalobaki. Then I say, lelo soki nazalaka na mbongo nalingaki nalia kaka loso na pondu na misuni ya nyama ezanga te. Then I said, if I had money today, I would have cooked rice and cassava leaves and a meat. Après koloba boy mama na moi na 12h juste mbala moko pongi ekanginga inalali na kiti. Just after that, I got sleep. It was about midday. Tango nalali na kiti na moni vision mbwa azoya na mbongo na monoko na ye azoya na kiti esika na fandaki aiko tia mbongo na likolo ya makolo na ngai. When I was sleeping on the sofa, I saw a dog in my dream. A dog coming forth to me with a money note on his mouth, and he put it on my feet. Après mbwa abengi ngai Yusuf na yoki ozana besoin ya kolia me obotami na famille ba pauvre ngana yeko tikela yo mbongo telema kota na toilette na wese okokuta mbongo kuna zwa balambela yo. Then the dog called me, Yusuf, I know that you hungry, but you so poor, so I've come to bring you money. Go to the toilet and I will give you it. Tango na koti na toilette na moni liboki ya mbongo na bomoto. Tango après mbwa kolobela ngai na ndoto
nalamuki naluki mbwa aza te natelemi nakei na toilette kokota kaka na toilette namoni mbongo. I saw the dog in my dream, but once I woke up, I got to the toilet and there I saw money in the toilet. Nalokoti mbongo napesi mama, mama akei kosomba biloko alambeli ngai. I picked up the money and gave it to my mom there, and he went to the market and cooked food for us. Nalei biloko wana na 16h. I ate by 4 p.m. Kosisa ka koria na yoki na litoi na ngai, Yusuf osio olei mbongo na biso, siko telema tozo zelo na cimetière. After that I heard, you have already hated our money. Now we waiting for you to the graveyard. Kokota na cimetière na kendeki, nde kokota na nga na monde ya ténèbres. Then I left home and went to the graveyard. And from my interest in the graveyard, that when I started my interest in the devil's word. Diable azwaka bato mingi pona biloko ya kolia. So many times the devil catch people because of food. Même lelo soki mokili ekomi na pasi parce que Adam na Eve baliaki, nde diable azwaki bango na biloko ya kolia. Up to now, if the world is suffering, it's because the devil catched Adam and Eve because of food, because of eating. Même bana Israël bakendeki ba esclave na mboka Egypte ezaki pona eloko mosusu te kaka pona biloko ya kolia. Even Israelites, they went to slavery to Egypt because of food. Bana ebele lelo bazana kindoki kaka bana ya lokoso balingi kolia lia bisika nyonso. So many children are now getting sorcery because of their greediness. Apati ngai kolia biloko wana oyo mbongo utaki na deuxième monde kaka wana nde nakota na monde ya ténèbres. From my eating that food, that's why I got in the world of darkness. Merci, très chers téléspectateurs. Je pense que tout au début de l'émission, je vous disais que je ne suis pas seul. Je suis avec mon confrère de la TV. Il s'appelle Espérant Kassongo Mwanamaï. C'est comme ça qu'on l'appelle. Espérant, il y a une question? Oui, aussi. Les questions ne vont jamais manquer. Un pasteur, parce que déjà, je sens d'abord pasteur Azoloba avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de fermeté. Mais pasteur Alobelo Momo Boya étiqué ngai, c'est vrai que pasteur a bêté biso comment kotaki na mondoana, comment ils pour na belo rolia et tout ça, c'est vrai que toujours remarqué ngo pelelo, bana lokoso mingi romona ba on ba obe ba nokitro. Mais pasteur Alobelo Momo Lobaki, c'était très important étiqué bo moto ngai, mais la chose Lobaki c'était tiré dans la Bible. Olobi na kati ya Bible tous on a deux Jésus. Tous on a Jésus à 12 ans, na Jésus il y a 33 ans. Après ba ki solobi Son nimeli Jésus à 12 ans, wana yete. Mais Jésus à 33 ans, né au Bika. Je crois que Bazolanda, le 3W, le point de Nazaréen, belé, tous on a un éclairage wana. Bango nous sommes balotangi bon kata Bible. Mais quand la kata Bible lobi à 12 ans yete. Oya à 33 ans né on dimela. Na lingo éclaircis na o éclaircis na Bazolanda, nuance wana entre Jésus à 12 ans et je pense que c'est au comité au comment en nenge moko. Sur une nuance place wana, Jésus a 12 ans, là Jésus a 33 ans, différence c'est ça pasteur. Et puis parce qu'on a quatre Bible bon sur Ibali. Voilà un peu ma question. OK. Merci mingi papa na kolimbo la boye. Jésus a 12 ans, na Jésus a 33 ans. Bango nyo so bazaka ka Jésus moko moto moko kaka. Thank you. I will explain it like this. The 12-year-old Jesus and the 33-year-old one are the same, is the same person. Nalinga mingi kolobela makambo mingi na te akana masese. Ndenge Yesu abande koloba na masese. Many times I prefer to preach and to explain things like proverbs, like parables. C'est-à-dire quoi papa? Bato mingi bandimeli Yesu, mais akola kate. That means what? So many people are believing in Christ, but they don't grow. Et ça a deux choses na vie ya Mukristo. Kobonde la Nzambe na koluka Nzambe. There are two things in a Christian's life: to look for God and to pray God. Alors moto okiko sambela, akokiko sambela, azoluka Nzambe te, akokola kate, akotika kana Jésus à 12 ans. You may be praying, but if you don't look for God, you will still keep the 12-year-old
Jesus. Nga nalinga kosambela te, nga nalinga nde naluka Nzambe. I don't want to pray, not to just pray, but to look for God. Elingi oloba nini? Eza na moto mosusu andimeli Yesu na 17 ans, ti akokisi 50 ans, ya sala ka jeune ya 3 jours. That means there are people that have believed in Jesus from the time he was 17. Up to now, he still pray like he was praying by his 17 years. Apesa ka offrande ya 500 francs. Pendant 20 ans, 500 francs. He still give the same amount of offering. Jusque là, à comment on a Jésus à 33 ans, à côté de la même niveau à Zali. Up to now, he will not see the 33-year-old Jesus. He will keep his level. Bible lobi na mokanda de Corinthiens chapitre 5 verset 17. Oyo nyonso andimeli Yesu, azakati ya Yesu, akomi ekelamu ya sika. Makambo nyonso ya kala, akomona kango lisusu te, akobanda ko vivre makambo ya sika. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 that whosoever that believe in Jesus will become a new creature. All the former things are passed away and now everything is getting new. Mais ezana bato bakutanaki na Yesu azobela ti akoti na église azobela kaka azosambela azakaka ya kobela ke jusque là na nokomi ekela ya sikate. There are people akufi na yango wana atika na Jésus à 12 ans. There are people that believed in Jesus when they was sick, but he has done a long time with his sickness. He is keeping the 12-year-old Jesus. Est-ce que tango totanga Biblia totanga ka Jésus à 12 ans oya banda ko lakisa bato na kati ya temple azaki na 12 ans bala kisangai mokolo Jésus à 12 ans abikisaki moto asala ki miracle rien aye ko sala miracle tango comme na 33 ans. We read the Bible, we see that by his 12 years Jesus was discussing in the temple, but he didn't know miracle. But now, up he was 33 years, by the time that he started to do miracles. Eringiolo ba papa mon Kristo nyonso andimeli Yesu asala makasi akola alongwa na niveau ya se pe alongwa kolinga babiloka mike Yesu aza munene linga kosala biloko ya minene ba jeune ya minene ba sacrifice ya minene ba offrande ya minene nde okokuta na Jésus à 33 ans vie na yo pe changer. That means that everyone that believes in Jesus must wish to go further, to go forth, to grow. Merci, je pense que là c'était Espérant Kasongo Mwana Mayele na gauche na nga plutôt Nazali pe na Nathalie Kitoko. Asa pe na question à proposer Nathalie. Mutuna nangai eza pe ezokende de père na question ya Espérant. Nalina yeba pasteur. Je pense que là pasteur ou évangile en église moko quelconque. Et maintenant problème nangai eza le plus makamba Jésus à 12 ans na 33 ans. Tant bato, je pense bien que ça l'appelle service de foi, bato ba yambaka Yesu. Et ça les matons de l'église tout le monde naka. Bato non ba bandimela no Yesu te ba yamba bango. Et maintenant tant bato ba yambaka Yesu. Ko yamba ba yambaka ezalaka ba yambaka Yesu il y a 12 ans parce que différence wana pour l'instant tant ba yamba Yesu ezalaka te. Biso te bikaka Jésus moko. Ye wana bazaki bébé ti akola commune to bando santina nenga kenda ki kokufa pona biso mais to biso to yambaka Yesu ezalaka te que no laksaka o ya 12 ans to ya 33 ans nga naza na posa na yeba vraiment la soirée. OK, merci maman Nathalie. Na koyebisa oboye bato bayambaka Yesu ezaka ka Yesu wana soit à 12 ans soit à 33 ans ezaka quand même Jésus wana lolingi na uti koloba. Mais problème eza nini mama? Papa azuyo akortio na classe na maternelle. Thank you, Sister Nathalie. I want to say this. When people receive Jesus, they receive Jesus, they want Jesus. Because there are not two Jesus. The one who was first 12 years, when he grew, he was 33 years. Maintenant, na tango papa akoti siyo na maternelle. Ekoki kozala te otikalaka na maternelle. Il faut sala makasi. O mata na 6e, okota na humanité. Maternelle,
na 6e humanité nyonso tokobenga yango école. Maintenant aussi okoti na maternelle yo siko sala makasi okende tina humanité oki kotika kana maternelle te. I may give this example. It's like in our childhood. We start from the kindergarten, then we go forth. We go to primary school, then to university. You cannot keep kindergarten by the time you're getting more years. Na mukuse na koyebisa yo ezalika quand même Jésus wana bato bandimela kaye. Après kondimela ye luka ye okutana naye. Ezana deux choses. Koyeba Yesu na kokutana na Yesu. Surely I want to say that it's the same Jesus, but it's your task to receive him, not only so to receive him, but to discover in his depth. Bato mingi bayebi Yesu, bandimeli Yesu, babatisami. Eza pe na bato mingi Yesu wana apesa bango promesse na kosa ela oboy, mais akufi sanki amona promesse wana. So many people have received Jesus. They believe in him, they pray him, but they go even to death without seeing his promises fulfilled in their lives. Pona nini parce que alukaki Yesu te, azaika kosambela me alukaki yete. Because they didn't look for Jesus, they just prayed.